bongo l'air yé mobali tant azo sala ba émission azo lekalika ba par-ci par là tant azo lobake yé abala moi cité et loko yé na libala asomba ezaka ka costume na chaussure mobali moi si mutabala e non mais pour la Karine Mokonzi nga vraiment nazala pour Karine Mokonzi te mais nga naza pour te nga pe nga naza nga non si nazala nga pour Karine Mokonzi moi je on a réseau ça ne va pas non mémé na ni na non mémé kitoko non je serai pas d'accord ma chérie non mémé kitoko oui oui nga nazala pour Karine Mokonzi la baronne bambote siko zali oyebi ba comportement mibala poto nde basuki sa mutema c'est que mobali wana asalaki eloko moke akoka lisusu ko supportant ote yango na commettre na niveau ke abanda ko finga e bongo malamu aza même pas na droit yo ça la réponse mobali malamu akosa la réponse c'était mobali malamu akofanda akolanda okota na baja moi cité bongo bango mibala oba yebi ke Karine abimisa fichara bat ba ko lukani pa Karine mais ça m'a bolingo tu papa ba ko lukani pa Karine mais c'est le problème kota marambo wana te pour maman akopesa conseil maman fa kota akopesa conseil maman bokula ko kota te si je suis pas d'accord oui maman ko kota fille complète fa pesa des conseils aza maman que tant ka yebi ke ba c'est donc c'est ka boya pe ba koko wana maman Karine mobala kota zana yo ozofana ne ndako moko mais na libande koma kaka petite wana impoli mama bokilo tongo moni ke bokilo no asali acte wana yo ko oleka ne misote ba cho micro olingo komani atala ku bien ni ngana soutenir ye oui ngapena nazala pour Jérémy oh kango ba chinois ba oyiba biso na Congo yezongi seka o bango ba oyiba biso biso ba sabi oui est-ce que tant chinois oyiba na Congo kuna bazo déjà chinois ba kateli est-ce que lokola ba kateli boko ba côté chinois yibi yango na ye falaka yiba aye ko récupérer kaka ba billet ya Congo tata nana ngona poto ayibate te munyo sa yiba nana ngwa yibate nana ngwa yibate na poto o yibate atoma mutena ayibate nana ngwa nga plande na zabo Jérémy soki ba libéro susu yiba lisusu nga na zala nga puyo yaka na ngopela nga na ko somba na ngango héritage na biso nini ya Congo yango na yepa ke ko récupérer mabeni bango ba yibi na Congo ya ke ko yiba na Chine eseni eza ante Congo ni Congo na ni na Chine to comme famille te Edino yoza fin utaliki ozate ozasuka libulu zanga suka mokako soa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango. Salut téléspectateurs, bonsoir, bonjour, partout où vous êtes. Donc là, on est ce soir, c'est Edino Image, le billet des qualités le meilleur chez lui. Donc l'autre est pour nous analyse par rapport à Yanyos au Tuezo les cas. La France na biso na média donc biso tozana ngai na collègue nanga donc tozana pour faire l'analyse muké. J'espère que donc bisika bozali bozalana boyamba biso à cœur ouvert nyoso tokoloba na mabena malamu bo porter mon cœur te au moneza malamu bozui au monia mabe bolongo longo soki pe des fois ezali ba commentaire na bino et ça la biso bien pour tout mais un peu pour changer. Donc c'est ça but na biso za yangwana to so la biso na bino na yebiki bisika bozali biso toza koto mais biso na bino toza ka elongo moko yango to so la merci na bino donc salut à toi Nancy Nzingu les valables. Oui, bonsoir JB. Konzaba maman. Donc le lot sangani, angana le lot sangani pour ça moi analyse par rapport à ma cambonio sur les cas.
tout ce qui se passe au milieu congolais, malgré tout ça, la poto. Donc nous sommes quand même na poto de partout, donc même en Afrique, donc ce beau mec un peu qu'on peut chance, tout mec un peu qu'on ça l'analyse par rapport à mon comportement, tout ce qui se passe en Europe, donc en Afrique pays ali mais biso awa eza moi trop, donc il y a un toito le bela moi muké, plutôt mec ko luka moi solution, donc c'est ça, c'est un peu ça. Par rapport à notre analyse na biso de ça na pourquoi lelo donc na tuna nansi na mona ki moi ya ba moi nous ezoleka na niveau diaspora na biso na niveau réseaux sociaux to mona ke non ya ba bandeko na biso youtubeur parce qu'il y a des bases qui youtubeur mais là maintenant to moni ke non il pas coach na niveau TikTok lokola biso donc on a biso nali kotanga kombote o batutu ba yebi to bona qui exposé mobile nae azolo bela selon ba comportement mobile ndenge mobile nae à s'afficher qui envers et puis ba carbone mais tout le monde qui mariage il y a kafu ka faut salama qui tout le monde a mona qui ango mais l'autre zoka que non ba soupçon que non ba za souhaiter ba carbone mais moi nazali siko na ebité selon you pour la CPL qui n'a comportement on a été on a moi c'est ça qui mais merci GB na donc la parole ndeko na biso faut préciser bien combo pour nganaye ba parce que bandeko soit disant moi si abala batebele babala na bamboka bon ndeko na biso moi si comment na Karine Mokonzi Mabole bon yo yebi bolinga poto ndengeza boso esimbité a forcer bolingo eza question esimbité oui so que esimbité a forcer bolingo te mais comment on a que non papa ya bana na yo o mema na réseaux sociaux pour o tia yo moko tia na miniature na yo o to benga na réseaux sociaux na TikTok o banda ko loba na ye ba insulte o ya bana ko bimisa à travers papa ya bana na ye en tout cas moi vraiment na ko sabine to bande ko na sepela ki na ngote yango moni to sali mo analyse yango le longa nao si moi si abana ko se comporter bon c'est que moi c'est avaler beaucoup de choses à supporter beaucoup de choses et ça pamba te ki maman ko ali kana ba réseaux sociaux abana ko finga papa ya bana papa moi na te mais papa ya bana non mais même donc, si même c'est qu'a poussé vraiment au bout si à comme à niveau wana même si a poussé mais il y a ngote mtubotinda ye aya na niveau ya média pour abana ko finga papa bana na ye neta sala ki lokola na izo ba ki non na ye ba ki te na linga ki yo mutu na yo ezala ki boule rond mutu no na ye image na ye bite edilo image azana image wana ko meka ko tsango mwa muke po ba réalisateur bomona bino bato bota biso média boyoka mwa muke parti wana na on se plaît bien edilo image otela biso image wana côté maman na biso Karine Mokonzi aoloba ke no mobali na ye ayeba kita linga ki na alinga ki ebete mutu ne so eza munene to muke na yebi ke parti papa il dit nous ko biso mwa muke po to meka un peu ko tala pasa bon to zonga na maman Nancy merci beaucoup si on tu as image on a ce que selon yo état que moi c'est que femme ou azana ndako na bana na mobali na ye oko le babiso ni côté wana bongo l'air ye mobali tanga zo sala ba émission azo lekalika ba par-ci par là tanga zo lobake ye abala moi cité et loko ye na libala asomba ezaka ka costume na chaussure mobali moi si mutabala ye non ma chérie là OK ma bé omoni mobali ayaki na réseaux sociaux c'est Karine Mokonzi mutu aye na réseaux sociaux a memeli biso ba audio ya mobali pe a memeli biso maloba biso nyonso tolanda ki yango eza na TikTok mutu nyonso azana ngo même ba page oya robomba ba page to benga ba faux compte bazana ba image nyonso o Karine asalaki pona ko loba na papa na biso mobali po aye azwaki temps na ye mobali ayemba la mon côté azui ton aye et puis aye koloba kaka juste que non boyebi le pourquoi tu vois exactement que non mobali aye kimbala moko non moi si mutabanda ki nde mobali aye koya mais après si tu détail tout après si quand même détail o ezapé non mona que non ezapé na ya mbongi mais ngai na sepela kiti ponga entre les deux na condamné mutu mongo te bango mibale bazana tort bon mobali tant mobala à lobby moi si peut à lobby donc on condamné car moi c'était en 100%. Pourquoi condamner moi 100% pour mobali peut à lobby tant que ba asali ba audio malgré ça ce qui d'être ça l'équipe de émission te mais tant qu'à sali ba audio et ça que yem ta lobby te ngana condamné 100% te ngana zo ba par rapport ya moi si ndenge ayaki ko afficher mobali parce que mobali afficher moi cité
moi si mutaye ko afficher mobali na ye pona koloba bakabwani bazate et que mobali akanga mobali na ye na mwasi. Est-ce que c'est important à comme on a réseaux sociaux parce que l'autre monde ba vie na biso basi ebe na poto to komika ko ya ko étaler ba vie na biso na niveau ya réseaux sociaux. Est-ce que ça comportement ya malamu wana ko ba comportement na eza mabe mais pour na Karine Mokonzi nga vraiment nazalanga pour Karine Mokonzi te menga naza pour te nga penanga naza nga nansi nazalanga pour Karine Mokonzi. Moi je ne suis pas pour. Oui aza camarade nanga te aza masala nga te to beta nzango esika mote mais naza pour ye. Moi je ne suis pas. Mi bala poto fo sala bon ka bongo. Non ma chérie. Non okoki ko sa na yo oyo le ko réagir mais comme mango na réseaux sociaux oye po o me ma papa ya bana na yo mutu ozo benga papa bana ba famille ba ebio tous les deux familles ba ebio puis mobali wana abala yo légalement hein abala yo vraiment exacte que non ya kosa le cas ou ba makangu ou ko vivre ensemble non eza mobali o abali yo mokili mobimbe moni alatisi yo voile libali ezaki ya kafu donc tant que yo moko mama tango zo sala likambo wana il faut vraiment mutu na yo ezala pena na réflexion que non ah non oh papa bana ngati parce que ba vidéo ba image wana le tozo mona tozo lobela ngo lelo mais plus tard bana na ba okola tant ba mona ba image wana mama na bango zo ko finga papa na bango oza sur bana ba ko sepela na yo GB na répéter le sous ce que Karine a sali bongo c'est que a poussé au bout eza pamba te keke abanda afficher mobali c'est que mobali a sali eloko moko ya mabe yango wana afficher bonga pe na yoka ki ke mobali wana afingi Karine ke asukola raté aza solo nini afinga pe Karine to yoka pe ba voice yi afinga Karine oui afinga Karine afinga e pa batu parce que le seul muta afinga Karine c'est mama Congo Bito yoka mama Congo afinga Karine parce que ba voice yi afinga e pa mama Congo. Non mama Congo a dû défendre juste oyo Karine ayaki ko sala et puis mobala ko sala réponse na muto a memi na réseaux sociaux malibana mais mobali malamu a même pas na droit yo sala réponse. Mobali malamu a la réponse c'était mobali malamu a rofanda a rolanda au côté la baja moi cité tant que y a côté la baja moi c'est peut-être que parce que mama Congo aye ko tuna ya poser ba question tout ça azaki pas obligé à répondre mais tant où y Karine memaki tant où y memaki mobali tant a memi c'est que quand même eza pamba te pour mi bala pote ba suisa bati mutu hein non à cause oyebi pour parce que soki basenyo suna poto so babi banda ko afficher ba ko afficher mi bala pote ebele c'est ça. Je pense pas même toi. Non. Oh, ma papa ba on a réseau social. Ça ne va pas non mémé na ni na ni. Non mémé kitoko. Non, je serai pas d'accord ma chérie. Non mémé kitoko. Oui, nga zalanga pour Karine Mokonzi la baronne ba mbote siko zali. Non mais en tout cas ngai na au conseil maman parce que comme on a acte wana Karine sali eza malamte c'est pas digne d'être une femme légitime. Déjà ma famille au bazali à Karine limbisa ngai nga na osala kaka analyse nanga nazana ngate pona na finga yo pona nazo te ngape nazana ba défaut nous tous on a des défauts mais o nga na mona ki défaut pa na yo o soit ki ngai yango moni na lobeli yango na linga nanga mi goloba makamno te mais tellement le ko eza analyse to sala pas dino image pendant sanga Congo donc je suis obligé de parler de ça ma chérie parce que ezo leka tout le temps ba vidéo ezo zonga on était obligé de venir parler un peu sur ça tu vois vie familiale et ça vite on a réseaux sociaux auto ça on a réseaux sociaux c'est pas vie auto ça on a sima derrière les caméras c'est pas ça mais tant yo memi vie na yo on a niveau ya caméra na niveau ya réseaux sociaux na niveau ya diaspora pour diaspora loba nini parce que kuna muta conseil azate muta malamu pe azate biso tozana ba problème mutu nyosa roya mutu on a ça faux compte alinga maloba ka mabe sur yo to sur mobile na yo emsu yo moko na mutema na tozo loba obi na ate wana msu mobile na ngai mais oleki ka pona kanda moko boye okitisa mobile na en tout cas maman pona ngai eza raison te GB oyebi makambo to loba oyebi leki na nga moko leki na ngai Erika Luzolo Neymar numéro 10 alobe na nga ya na sitala makamba ya Karine na mobali na ye oyebi nga pe nazala nga na raison petite sœur na pe mususu petite sœur na ngai Fololo Luzolo abalobe na nga ya na si vraiment eza vraiment amba solo donc baza vraiment d'accord na ngo ke po
Karine amema mobala na bongo parce que mibala poto ba sakana na basi trop donc fala mais surtout tant à comprendre que Karine azana mukanda te yango na face la bongo oui parce que oui yango ezoleka yango ezoloba bongo oui parce que tant oui tant mukanda azoko afficher moi si zela te pourtant azoko afficher moi si ayebe so ba makamla mo ba solo la tant ba lingana soki ndenge nini OK moi ça pesa sala ba dépense na libala na etali bisote et talibisote pourtant andimaka au moins tabimaka yemta zasoba tant andimaka c'est pas que après là aya obimisa makambuke o bona bonga na somba chaussure na libala na tata 1 cm na somba chaussure na somba veste ozomona ke au moins tikaza mobali zoba et mon mutaki na makamba te monika za zoba Karine azana raison ma chérie Karine mokonzi ba gros budget sikozali continue kaka bongo parce que so bongo même Océane Nzingu pas se peine makambo te oyebi tata mwasi na ngai Ségolène Royal na Saint-Denis mokonzi wa maman nyoso na Saint-Denis obiye pas le bel nga que Karine azana raison. Bon, je sais pas voilà ce que dépendre na yo donc je sais pas même pour nanga en tout cas ils a vraiment utilité comme ma vie de familiale na yo na niveau ya réseaux sociaux ils a quitté côté beaucoup na les ka Karine te poti amema ngone parce que pourquoi bandaka la banda ko bimisa ngote pourquoi bandaka la bimisa ngote c'est que mubala sale eloko mo yango na bimisi oui yo comprendre ngate moi je ne suis pas là pour condamner Karine moi le problème c'est que on a condamné Karine et ça par rapport à comme ma vie familiale na yé vie de couple o ya na mobali na yé comme on a réseaux sociaux ko ya ko étaler que non azo finga mobali le nga o pendant la base mingi na zolobela yango wana comportement wana oza sûr et si ka Karine balaki mwana mobali wana ba parents na ba ko sepela na comportement ya Karine ke ba zongisa état que femme ya mwana na bango oza sûr ke bandeko ya mwana mobali wana ba o sepela na o Karine salaki pona ko finga ndeko na bango oza sûr ma jebe oyebi mibala potende ba yebi oyebi nde ba suki sa ba tumutema oyebi nde basukisa bato mitema oyebi ba comportement mibala poto nde basukisa mutema c'est que mobali wana asalaki eloko moko akoka lisusu ko supportant te yango na commettre na niveau que abanda ko finga ebongo mais est-ce que yé kaka yé mta fingi mobali pour vérifier que est-ce que mobali a finga quitté que mba fingi ba bisika ba vérité non alors bi ba vérité est-ce que azala ki obligé le ba vérité mais Karine pas bimi c'est pas vérité Karine pas bimi c'est pas vérité oui Karine pas bimi c'est pas vérité oui vérité mobali a quitté yebi mi bala pote nde basamba yebi ne mi bala pote nde basamba mobala pota zana yo bozo fana nenda kumoko mais na libande koma kaka petite wana impoli petite un impoli boyna boy nyonso wana tout ça la Karine quand même yebi oyo Karine à vivre na couple na e non pourquoi bandaka des années abimi sont kaka là ayo bimisango oyebi lo que pousser te pas bimisango bon Karine de toute façon mibali nyonso sera affiché na e bango abimisa ba mabena bango de toute façon les hommes tayo comme sanga soki yo ebi ka papa evi en tout cas limisa Karine les hommes ba liboso te mibali nyonso Karine na vivant na bango abimisa bango ka toujours ayaka sala ba audio asala ba live to biso tout monaka réseaux sociaux tout ba monaka que non Karine a ko étaler tous les mibali na nyonso bimana bango na oya Londres abimisa bango nyonso Karine na bomba mobali mon côté donc bongo mibali ba yebi que Karine abimisa afficher ba ko lukani pa Karine les hommes ma bolingo te papa ba ko lukani pa Karine mais c'est le problème d'amour alors faut pas accepter yo bimisambo on que ko bala moi c'est que moi ça la kaso que soit disait aux assure famille pendant to bala oui c'est deux personnes mais après ba famille mutu bakota ka bazara zinga na biso est-ce que famille on ba ko linga lisusu lelo Karine zonga lisusu na mwana bango bazan choite bazonga na pas makamba couple ba pesa ka conseil ah bon oui ba pesa conseil quoi afficher na réseaux sociaux et c'est le hôtel ma chérie et bolingo na bango eza bolingo et voilà nga na conseil eza bolingo non je ne conseille pas oui eza bolingo non je ne conseille pas en tout cas il y a des femmes si vous faites ça eza bolingo famille a continue ngo eza ya mama bolingo bon est-ce que ndenge eza bolingo ba est-ce que ndenge yé malgré Karine fingi soki mobali soit disant ndenge zoloba est-ce que yebi que soki yena mobali bazongani est-ce que mobali na pas ko boya Karine mais akoboya avec tous les problèmes que non oya ça eza nango ba sentiment makambu ya limité ya libala babala na baza ba fiancé te baza ba mais ba divorcé te
Est-ce que va divorcer? Ils peuvent se divorcer parce que là, avec ma parent, déjà maman a mobile au leka. Alors déjà que non, yé denga yebaki Karine. Admiré Karine a ko leka. Asala makambo ya uchi ça pour répondre moi nae. Donc ça veut dire déjà que non, ma famille c'est payé dans comportement ya Karine. Surtout maman maman ko ta marambo wana te pour maman a ko sa conseil. Maman fa ko ta sa conseil. Maman bokula ko ta terre. Non, si je suis pas d'accord. Oui, maman ko ta fille complète. Fa faire ça des conseils. Asa maman que tant qu'ayebi que ba c'est donc c'est ka boya pe ba koko wana. Maman Karine Sambela. Est-ce que maman Charlotte c'est une servante de Dieu, non? Maman Karine. Tant que moi, je n'ai pas affiché mon bal. Pourquoi pas maman a péqué si moi, je que non? Moi, je n'ai pas ça et l'autre, oh, tu as ça la tête. Bon, Karine, ma camion, ça, la yebi, ça, maman. Non, elle ça mais et ça, le connaît, c'est que Bano Boko la Nandaku. Et ça, le connaît, c'est Bano Boko la Nandaku. Que, au lieu de faire ça, moi, on a éducation sous Nandaku. Tant qu'on a mis dans l'éducation sous les bandes, oui, ça, c'est condamné, c'est ça. Moi, on a sali une fois. 2 fois, 3 fois, mais quand même il faut parler na oyeba. N'intimité parents mora roya quand même moi na ya leki à sa vidéo 1 fois 2 fois 3 fois c'est toi et moi na za la niveau média. Non maman voilà c'est voile maman pe akoka pe le capé na internet c'était pour allo maman oui tant qu'elle est qui internet c'est pas azape maman moi je sais pas maman Charlotte o le caté mais maman bokilo maman ya mubali maman olangi onde mona maman langa maman Marie Melie pe assemble la raza bota maman olangi donc je suis de cœur avec vous maman mais ndeko nanga Karine a fait mon donc fallait qu'il n'a lobby là mais je l'aime aussi maman bokilo na lobby maman bokilo tant moni que bokilo no asali art wana yoko le kane misote ba cho micro olingo komani atala ku bien ni on fois tout bien ni oh hein akon le kate internet faut alukande maman na Karine ba solo entre ba bokilo oui te atabongo po ndé maman chanda ndimité maman chanda comment il va reprendre sa Karine pour Karine ça nandimité bon tanga boy zela tanga boy Karine donc ba koko na pe donc on dit masu ba koko na te mais ba koko po bana kati ça que moi na moko bana c'est que net ngana na zabo zela na yebisa yo zela jebe ngana na zabo zela jebe net ngana na zabo na sinzingu valable jebe net ngana na zabo na sinzingu valable na viva pe na mubali nde na zabo mubali papa ou bien soit disant que ngana na problème na nga couple na mubali nanga ou bien semeki ou bien bokilo aye kokota vie privée na biso ngana mubali nanga ke oni makamba couple même atana banda ko linga mubali wana te ou bien na combien d'être na vie place moi faiblesse na ko linga li susu makasi c'est pas ça oui Karine place ozali ba ke ça li susu mumwa linga li susu te maman ko matala kute pourquoi il y a koko maman non maman combien tala kunini oh akomi nani ya mwana sankara tonini te akosala bonta maman mabe maman be yesko simbela Karine mikota ke ki non c'est que oui c'est que maman Charlotte pas simba miko oui wana bokilo maman malamu osani na obenga Karine oleka na émission te mutu to obenge pe asala émission maman sola kina mutu na nganga akosala wote maman baye nango na mère abeti fo na ndenge mais maman wana maman bokilo te yango na réseaux sociaux maman solola ki yango na mutu na membre moko ya famille membre moko fa mutu na ba déjà kotala déjà Karine ki maman aye nango na réseaux sociaux c'est pas la maman jebe d'être kotala d'être maman kotala d'être Karine na mubana papa bana na ba obona na bango te tozalia toleka sur la plateau dino image awa tolobelango pour ça je ba obona na bango te ma couple c'est oui c'est un peu oui bon les kabako ba pesa conseil ba teke boya tika nini bona bon non ba boya na te wana papa bana si Karine o tia mapeka tu sais pas yebi wana base c'est ça ngai na ko condamner kaka na ba acte wana devant réseaux sociaux devant le média oya o ki sa papa bana na yo je ne suis pas d'accord avec ça Karine wana za franc parce que na yebi sauve ma vérité na ça d'accord na ngote après les restes tu peux réagir comme tu veux mais ezaki solution te on a réseaux sociaux en tout cas merci na bino nyonso biso ba commentaire na bino ça la bien beaucoup makoma mebele parce que ba remarque na bino ba reproche na bino ça la biso bien tant au talango tant peut dire nos images mo panda sanga Congo boyebi bino moko France mobimba donc de partout dans l'Europe là où vous êtes donc merci donc là to kotika kana si je na biso mususu to zaka la système ya analyse donc to continuer kanga la maman ndimo valable nasi de nous chaud bon ok moi nasi dans ce qui peut le musoko loba
par rapport à autre komona ndeko na biso Jérémy biso to na château d'eau quoi faire monene a sepelisa biso nyonso na château d'eau batu nyonso ba yebi Jérémy ba yebi parce que ezo tambola trop mo ba nungu ngelo ba mibo ba vidéo pe to moni biso nyonso ke ndo so Jérémy na Chine bakangi ayibi na bandeko na basi bazaki na bango mususu kuna oyo kaka basala musala ya coiffure parce que yo ko loba nini pona place wana Jérémy coiffure bambo te place aux alliés bon courage na yo za makasi Jérémy biso to soutenir GB biso nyonso oui to detinga na soutenir oh mais il y a celle qui a revanche oh ba chino bazo sana Kinshasa oui il y a celle qui a revanche oyo bango bazo sana Kinshasa tenga na zo soutenir maman Nancy no ya soutenir na ka ba mi tenga na soutenir bato ba sala mabedo ya zaka pona soutenir bato ba sala mabela mo tenga na soutenir ye oui ngape na zana pour Jérémy oh tango ba chino ba oyiba biso na Congo yezongiseka o bango ba oyiba biso ba sabi oui oza sûr est-ce que tant chinois oyiba na Congo kuna bazo déjà chinois ba kate mutu est-ce que lokola bango ba kate li boko ba côté chinois yibi yango na yibi falaka yiba aye ko récupérer kaka ba billet ya Congo wana nyonso zo ba billet ya Congo ti baby mi fait pe kazali oui ezaka ba billet ya Congo yango na ke ko récupérer seni ye mutali boso to ayiba Jérémy asali ka revanche nalingaka nanga pe mingi Jérémy oui asali ka revanche na ye oui congolais dali ko mona mutu te so ba monika likambe ko mikaka tata nana ngona poto ayiba te munyo sa yiba nana ngo ayiba te na poto ayiba te atoma musana ayiba te nana ngo ayiba te na poto botika ye akeka ko récupérer kaka akeka ko ngana ko pesa conseil te nga pelande na zabo Jérémy soki ba libéro susu yiba lisusu nga na zala nga puyo yaka na ngopela nga na ko somba na ngango oui na ko waka ngo na ko latango obongo ba ba yiba resala ni OK na nini bo na bandali bo chinois comment ça na kwanga depuis ka chinois sala ka kwanga chinois comment ça na kwanga ezaka ba héritage na biso nini ya Congo yango na yepa ke ko récupérer mabeni bango ba yibi na Congo yake ko yiba na Chine eseni eza entre Congo na Chine to comme famille te mais oyebi ki ba image wana etikali même et ça les loko te Jérémy ko yoka sonité ba fulio na ndemo zo ile te ba fulie mutayibi mutayibi ah oui vraiment yibi wana te vraiment yibi wana vraiment ayibi te azui oui na kasa magasin ba ayibi te azui non mais maman na si akomi ko te ayibi te azui to so ma pose ko to na po même ngamo na ko asute papa dit non c'est la biso mo lo ko ba se be sa biso Nouvel horizon au restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo aux spécialités franco-africaines. Galaxy Mambo, la nouveauté, innovation avec le nouveau plat du poulet pyramide Mambo. Cabri spécial Ntaba Mambo. Le meilleur restaurant africain de la région parisienne, au numéro 137 de la rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Chez Galaxy Mambo, accueil et service digne de la personnalité humaine. Des Mambo. Réservation et commande au numéro unique, les 07 53 28 89 07. Restaurant Galaxy Mambo, Yabiso Moko Banamboka. Avec des plats diversifiés, made in chez nous. Colé Sabino, Ezali Mosala ya restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo à Aubervilliers, en pleine région parisienne. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Des Mambo. Ah, merci beaucoup papa de l'image. J'espère que Bino Nyon Sobo la moi puis voilà
donc tu vois papa biso Jiva Manzenga TV donc il y a derrière le caméra il y a des ça m'a son il va na maboko na donc il y a eu angwana donc déjà tozongi sur la plateau na biso maman nasi donc yoza d'accord pour la makambo Jérémy mais moi je ne suis pas d'accord Jérémy moi les conseils c'est le conseil que je vais te donner na lingako mingi au sala coiffure no bien mais papa continue musala na yo moi beza na suka teta là le passe suki na 9 jours ya yo 100 jours ya yo bakangio tika via moi c'est pas bon ma chérie mon chéri continuez vina parce qu'il y a tous les deux ma chérie mon frère donc bolimbi sanga aibité ezake azui azui na ye akeko boto la nini ba héritage na biso ya Congo bazaki bango sokuna ba Barbara salut à toi babino toujours château Barbara ba gros bisous na mais Barbara aibité mais azui na ye mais bazaki na ba Barbara kuna Barbara pourquoi bakangi était ka ba yo kangaka Jérémy donc ça veut dire faut tu ka vu wana bosona wa filma qui oh mais magasin était filmé batindeli même na Barbara salaki live na TikTok alors ba benga ki même pas mama soki mama ni nazo benga mama lo so mama mo zo benga ba bengi Jérémy Barbara ya ki ti place wana Barbara yewana ayeko mona et puis niveau ya mbili ezalaki wana na niveau ya Chine Barbara kwa ko supporter te asali nini asali abandon de charge akei na imende ko na asutena ki mais jusqu'à la fin que non bambila batemi faut ba ki na bango kaka Barbara zakini loko sala te po ye pas muto administratif te donc atika kitala kaka Chine basaka na raté Chine soko meki bakomema yo bakotumba ikuna basaka black te azo risquer pe que non azonga soute mais to sambela mingi pona yenza machaka loboko yo kamawa azonga donc c'est ça autour le maman nasi donc mot de la fin na autour le baso na habité na CG au pour clôturer to kota passement ngana ne loko lo basute mais lokala ngana loba ayibi te faut rectifier mot que ayibi que aibité Jérémy aibité azui okay, maloba maman nasi voilà donc yangati maloba maman nasi mutalobi donc aibité Jérémy aibité donc Jérémy akeko boto la kaka ba héritage na biso ya ba congolais nde tolela kapa ba chinois akezoka biloko ba koko na biso ba nani tout ça OK ça n'engage que toi voilà. Chérie OK merci donc voilà boyoki to sali moi mon analyse nango et puis to coach sur ma vie bana biso moko na poto parce que là on vit en Europe il faut to lobela moi mon ba maman na ba papa eska bozali bo fongo la penza matoi boyoka biso to eko finga binoté to yepe ko les binoté to yepe ko corriger binoté mais to ye juste poto lobela mon o etali bana na biso na poto parce que tozo mona lelo mindele bazo simba biso bana trop c'est la maman nasi toza na 3 toza boy toza na 3 éducation na vie toza na éducation na ndako na yo wana ba parents na yo toza na éducation na entourage na yo toza na éducation na niveau ya scolarisation école na yo donc tu as 3 éducations ou peut-être Moussala n'a pas fréquenté donc tu as 3 éducations maintenant nous les parents comme on est des parents déjà on a boti moi nanga déjà il faut élever moi nanga azala bien na rota te pour moi nanga une éducation moko bo libanda moi nanga ça ata moi nanga une éducation libanda tant que ya ngai parents ya ko zongisa moi nanga pona ko lobane ke no moi nanga oyo yo zikuna yango te mais oyo ngai na lobi nazo sana la kisa yo yango po lobi moi na le meilleur na vie mais ba makambo ane komi trop na ba parents congolais l'éducation non c'est pas que les parents congolais même ngate po bandi bunga na ondi maseme e komi pena plus la ba congolais. Mais pourquoi? Oui, et comme il y a des Congolais, des Congolais. Les Congolais, ils comme ça, ils ont marchandises, ils sont nini. Or, quand ils ont des problèmes au Libanda, ils surtout qu'ils sont des bana. Qu'ils sont des bana et comme ils sont des locaux, ceux qui sont nini. Bana, tant que au boti bana, des singane na zabo, ngape na bana, na kolisi pe bana. No lingate que moi un jour aïe afinga yo GB et simbati. Autant on a moi que moi na manque respect. Atazande no lukelo no betaï to esimbate mais ba parents mususu ba congolais ba koma ke beta to ko éduquer ba parents mususu ba congolais ba biso ba minde mususu ba loba lingala mama na si retirer no moi ba parents mususu ba congolais ba koma deti ndenge nini ba ke ko luki problème na bango ba komisa banon dire deti ba base na bango deti keke ba sibolite na bango ake deti ça na problème ngana na problème lokwa yo na GB na problème ngana na GB oleke na sisa ngana yo ale
malemba moko na koki yo TGB tant que nayebi ke nganansi na kolisa bana ale na ye na zui bana na memi bana na nga baya ko finga yo na ndaku na yo baya ko bundisa yo omona ke mwana na ngai devant nga na fandi azako finga yo wona éducation ndenge mais ba congolais olingo pesa rapport pa baboti tant mususu tata mama tema bango tout bazalo roi d'être ba même éducation tout cela ndenge habite soki bata bazamba soki ndenge nini mais c'est pas tous les parents hein c'est menga na surtout bato ba uta surtout ba province bata ba province makula blonde ba gros bisous hein esiko zali blonde ba jogo te tarzika ya yango wana donc makula blonde yebi ko éduquer bana makula blonde merci Brian mon fils hein jogo na biso ba jogo ba gros bisous place aux ali mon fils hein neti Erika Luzolo ndenga zala na ba neve na ye tout ça la yebi ko éduquer pe ba neve na ye Neymar moi c'est ya Mbiji moi c'est ya de mon pende Fololo Luzolo pe donc ndenga édikara bana donc na limité ba ko sala ngo tu vois ba gros bisous na petit frère na Medi direct à États-Unis place aux ali kuna donc yepe na bana donc na ebita ko éduquer bana bongo detinga na za magena na fofo moi fofo mais ndena boko la bana nanga nga mwana nga ko bundisa mama mukoloti neti to ute ko landelo ko moko boena les parisiens to ute ko landelo mo na les parisiens que bana moko boye ba âge ba 19 ans ba 21 ans ba tubi mutumbeli kitorote ba tubi mwana moko mbeli entre ba bana na biso ba congolais tu vois bana na biso ba congolais bango na bango ba congolais ba obunda et puis eza bana ba botami na Afrique te bana ba botami na poto siko ba mama éducation ni ngo bo pesa bana na yoka na mona ke nde na yoka babenga ngai na babenga nga na sala live na TikTok deti TikTok na ngaso bolingi bolanda bien na TikTok na ngai na Sinzingu valable na Sinzingu valable Facebook na ngezali na Sinzingu valable Instagram na ngape na Sinzingu valable Snap na ngape na Sinzingu valable donc autant lingo blanda ngai ou bien soit boye pas edino image bon de mona biso bana besoin na biso to leka poto le belabino toujours donc pour la éducation vraiment pour na bana vraiment na za vraiment dessus pour na ba congolais vraiment donc ça veut dire que non parents nyon c'est si kazali faut téléma pour na bana na ya oui donc j'espère bolandi maman na c'est très bien malo maman na c'est ligne koloba que non congolais nyonso oya yebi que non azala kana mwana na poto to téléma parce que là tozana mboka bapaya makambo za sunde ezalaki liboso te bapaya balingi lisusu biso te parce que to semé trop de désordre trop de zizani na kati ya mboka na bango balingi lisusu bamni soki même mwana na botama koto soki asali mabe bakokanga bazongisi na Kinshasa parce que na suka yango tombota même si elle est née ici il est né ici tombota na suka que non congolais les parents congolais barobotola même si bazongisi barobotola na nos statuts na bakangi yango les temps baluka batiki na mwana bon po ba éduquer mwana donc ça veut dire biso ba parents to telema maman papa siko zali bon c'est éducation mwana na yo moko papa changer éducation non maman changer éducation parce que l'éducation na biso peso za la bien té yo maman ke ndaka ko sala ke ndaka ko luka mbongo maman na tozo ngano tozo no mwa mke koto wana po ba maman bazo ke ko sala yo maman zo sala de matin jusqu'à 21h aussi si musala éducation ni bana na bazo na ndaku et puis ba devoir nana sala kana bango ba devoir na bato baza oza yo moko na kati ndaku na bana na yo tu travailles de matin jusqu'à 20h azana temps contrôler bana te azana temps contrôler bana te mama zawana azana téléphone azotonga ba tantine azotonga ba tonton liboso bana oyo zotonga na bana ba congolais au peuple nini ngo lobi ngo la marina mama di mama oh peuple nini oh peuple nini ngo peuple nini ngo mama zotonga na bana otonga tantine GB tantine Nancy yo pe mama zo ko encourager au peuple nini non maman il faut to téléma Rachel Uzolo au peuple nini follow Uzolo mutema ya rasi au peuple nini ngo bo éduquer bana to éduquer bana éducation ya bana na poto bana babotami na poto ba comme le quoi d'être bana babotama na Afrique ozo mona mwana botami na poto watala comportement dirait soki nini azo katelo lingala makaso ndira botama soki wapi ngo na soki koto nini soki nini na ute kota ba Pascal so nini mais mwana botami na poto
po biso debi ke bana poto bazana ba comportement te. Gladys Ling DG Kazomona Yano Nasia nenga azo répondre ka ba côté ma bezali donc. Iva Pongo, félicitations na éducation pour ça bana nao. Ba gros bisous nao. Bana awa pena ko ba parents penza ba parents vraiment ko la bana. Ya yo yango wana. Donc parce que éduquer bana malamu. Ba parents na biso, ba parents. Bijou etina. Merci l'éducation pour ça bana. Bijou etina. C'est baka ko éduquer bana biso bien. Merci vraiment la éducation pour ça bana vraiment ba félicitations no makasi. GB. Merci l'éducation pour ça bana et na ngamo ko tuna sinzi penalty valable. Keni mona bata mama GB. Negrito. Keni Negrito wana mama bata mona mama GB. Et wana mama ya batu. Babi ma fille ba gros bisous na ma fille Coco na Océane. Coco na biso pe na. Apesinga Coco. Na soko mi Coco. Na komi Coco a jeune. Il faut tika ba vie Tika pe vie à ba melaka qu'on ne sait jamais. Yo na même moralité, yo melate. Te ngana melaka mena comment gérer. Envie mayonnaise, ba gros bisous na yo. Envie mayonnaise mon frère, envie mayonnaise. Il faut gérer. Envie mayonnaise yo po boire nga pe na ko boire ko lelo. Envie mayonnaise, Fanel Badiogo, ba gros bisous na binongo, ça c'est mes frères, pas comme les autres. Donc à cause on a problème na nyo so baza ba yoka biso donc tozolo ba yoka. Bazo yoka so ba yoki te seke ba loka bango. Ozali donc faut ka mama abino, ado ba si les si ozali faut ka mama abino donc ba mama nyonso bobota. Patricia Wets. Patricia Wets. Éducation peut ça moi donc kitoko. Divine. Pas comme les autres. Pas comme les autres donc il faut battre la banane vieux Jerry. Pire vieux à Jimmy Nzingu. Ya batu ya Nzingu. Nzingu Katenda. Que son âme repose en paix Jimmy Nzingu. C'est notre papa. Donc j'espère que Bolandi biso téléspectateurs et l'équipe bien ba diaspora tout en tout cas to sepeli mingi bozaki na biso bo compatir na biso na bena malamu et sika belere ezali en tout cas bozangate bo commenter bo sala ba remarque na bino il y a moins de routine na biso to avancer parce que là tozo meka kaka toza parfaité nous tous on a des problèmes mais surtout monde loko moko eza mabe o ezo le niveau na biso ya diaspora il faut to lobelango et surtout biso ba africain na poto toza na ba problème trop na ba couple na bana na mboka tozofa na mboka mupaya babiso ko kuti bazobina likola droite yo pe ke na droite so kuti gauche ke na gauche mais biso to sala oh mundela lingité donc mundela comité na niveau que non a komi ko sécuriser biso na niveau 0 bato balingi ba via libanda bino bato boke ba concert boza mayele parce que concert wana eza lumbe bino bato bozaka na mikanda te bokenda na ba lumbe na bino bokende kuna boss bokende kuna boketwa ya mbozo sala faites très attention parce que ça na batebe ba ko se retrouver baza na Kinshasa soko yebi oza régulariser te je vous mets vraiment en garde yo muto oza na sans papier soko moni lumbe papa na ngai mama na nga na place ko risque ba zongo na Kinshasa ba famille ba lokinga te ba loki ote yo mo mi loki na yo. Donc c'est le moment à bino et si vous allez so comment vraiment que non le 25 wana na moni que naza na capable pour lumbe za kuna lumbe vraiment et kozala kuna malgré ba ko sécuriser ba police ba kozala vraiment donc contrôle pesa kuna ya ko sakana te so que moni que non naza na régulariser te mundela yebi ngai te papa batama pour dossier tomba ko bimisa mbamu bazongso mboka o Kinshasa ya mbanga okola la kuna banzala oluka mapa maya lobo to bena maya lobo maya suka lo beti boy na li papa bo tu baka chu odinda papa mama eza chaka te sibino moi je vous préviens déjà na ebisibino bino ba bo ba lo bakite bino ba sa ba lo yenge ba trouble kuno ba lo bakite donc c'est le moment yango to déjà ko avertir bino Andrea Luzolo pa lo baki ou bien Andrea Luzolo andoro lo be Andrea Luzolo lo baki abaki oya rokena buzoba na ye akokota kutu makamati akofinda tambongo te taille S ye taille S moi sa mbongo ebele Andrea Luzolo wana cadette en tout cas la salutation à yo Andrea de gros bisous basuka ngoto ba mama nasi loba yo ba salutation na yo ça la paix bien ba tino so panga pena loba yanga ba lobi biso to ana toujours na nini to aka na tozolo belaka album ya Ferregola dynastie ndeza makambo
Donc nga gauloise ya vie non kufa na gaulois donc gauloise toujours balobi donc faire rigola ne makambo faire rigola makambo la pesi mbote na ma Fanta Fofana ma présidente na biso Karine Karichou motema ya Cherigola Erika Neymar Luzolo Andrea Luzolo Fololo Luzolo, Rachel Luzolo, Mama Kulutu Nangaye, Preston, Abigail, Sheraton, et mon autre Sukanabiso, Mama Kulutu Suka, moi combe Kimi, Mama Kobo comprendre Kaka. Na Koko Nangaye, Jimmy. Donc, na Koko, na pesi mbote na Koko Nanga, koza Koko elengi, Koko Nanga, ba pesi nga Koko a gêne. Kaina. Ba gros bisous na bino. Allez, la tata moi sinanga pe Aline Senge mokonzia. Madame Colonel Ségolène Royal Colonel. Et dit nos images ba o tu boli wana besoin il dit nos images numéro ezali wana bo contacter il dit nos images donc ba feti ba nini tout bo contacter il dit nos images aozala na ba gros bisous na yo PGB. Merci à toi, pareil, ma chérie. Voilà, merci, bonne soirée, allez. Donc, salutation à toute ma famille, donc la famille des GB Basila Gloire, mon grand frère Fidemo Basila, depuis à Londres, donc je te salue, et ma mère Marie-Mel aussi, je te salue, mes enfants, Océane, Noélie, Stanley, Wesley, mes jumeaux, les jumeaux de Papa Louer et Junior, et Noélie aussi, Noélie Sentiment, je vous salue tout ça depuis le plateau, depuis que vous êtes à la maison, et Marcia Lemba, je vous salue, je salue toutes mes copines, toutes les gens qui me aiment, donc vous comprenez, on est en France, moi mouké français, moi mouké lingala, attends bien moté. Parce que tu vas comprendre. Donc, maman Nancy, tu vas maman bana bakoto. Donc, nous, on vient de l'Afrique, mais nos enfants sont nés ici. Donc, tu es obligé, il y a le français, à te tengama, à te touka. Bino bo comprendre biso pe bino bo corriger bino bo mi corriger bino mo po biso to corriger te po biso to saka bo sala biso. Donc je suis obligé à le français na ba moko pour que tout le monde va comprendre biso parce que on a aussi des gens qui nous comprennent, qui nous regardent aussi. C'est pas que les Congolais, il y a aussi des Français, il y a aussi des Espagnols sur banani mais ba yo ka même moi dans français. Donc on est obligé il y a ko loba moi ndambu ya français. Donc na pesika mboto na libota na mobimba na pesi edino image donc yemoko mukolo ma solo donc des Paris et partout donc dans l'Europe, toute Europe à Kanga Masolo et Rolobezate numéro ezawana eza bien donc beau branché beaucoup tawana bo benga edino image beaucoup zo ba image kitoko azara ba fête ba mariage ba soko matanga donc aza partout et le rognon surtout aux gens ont besoin contacter numéro edino image ezawana na se boromona bozo numéro bo benga bo sepela donc image kitoko. Tout va bien avec Jésus-Christ, pourquoi pas nous, hein? Donc Kaka, salut à tout le monde. Papa Bisso, Gérard qui est derrière les caméras. Ah, j'ai eu papa Bisso. En tout cas, merci beaucoup de la participation. Salut Bisso qui tourne makasi. Papa Jiminzingu. Donc chez moi en tout cas de cœur avec toi papa. Et puis papa Bisso derrière caméra. En tout cas, Juve Manteka. Et on a donc de cœur avec toi papa. Tu es avec nous donc. En tout cas, merci beaucoup na image qui toko pesi so pas dit nos images. Donc bino nyonso. Bye bye. Tosuki wana des gros bisous. Babi Gravina. Ya ngwana. Ya Fifi. Ya Fifi. Edino, yoza fin. Utaliki ozate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo. Chikote bango.